Pétanina lo ba isusu boy. Là besoin papa Hervé, azar bonne santé hein. Tout le monde est casse santé de rancha qui était. A outa ki arena, a outa ko beta ko arena azonga visiter biso na Londres. Tisiko jusque là papa non to ki sangonté a malade. Donc so bo meko ça c'est so ba jendenga kindaki wana. Ba mbote ne mno pesa ki. Po kuma ba jena bino ya otela ba to ba poison na maboko na ba kit na ba nini. So to yo ki kara papa santé dérangé yé. Mboka ne ko tumbama. Vous comprenez que mboka ni za ba congolais. Eza yote fachi. Pe mboka wana, là to ba kiza ba congolais so ba gaulois. Vous allez comprendre. Donc ndenga ki on a zonga sain et sauf. Buzo ba na yo moko président. Ozo ngo ngola tango faire que forcer avanda wana aloba nini, aloba ndetini parce que lui il est pas au courant de ce qui se passe. Bêtise na yo. Et yo memi biso awa yo zui otini ba mbolomo lo no muto kuta za même pour officier ya gouvernement que de benga papa pour ba vendre ba sola pona papa j'ai aimé quand même ce que tu as fait j'ai quand même aimé ozala façon d'être dadi ke na ngbo na sepel potang no mutute po yebi pe mutute na kongo na po yebi mututa pa ba golwa donc c'est le fait zate c'est le fait pe ya nini po yebi makambo elekate yete mutelu ki ba problème. Tout le monde est monté que papa va salir discours pour nous faire un président de la République. Tout le monde était. Mais le président de la République a manqué. Président n'a pas de respect. Manque en considération, les gens manquent de respect. Oh, yo nous ça. Nous tu connaissez un bon organisation. Pour comprendre que ça vous appartient pas. Gaulois, gauloise, on a biso fati, il faut bima loba. C'est lui qui va parler, c'est pas papa qui va parler. Papa va rien à dire. A salé l'oroté, et bien l'oroté, à on appelle l'oroté, à yo qui peut l'oroté. Et l'oroté, et l'oroté. Donc lui, en fait, à bien l'oroté. Yo de mto que ça qui na nation. Viens parler. Bon mon ebiso bazo ba la binote. Congo, ya ferry. Et dans ce pays na mutu no botinda ki wana, officier na wono tinda ki. L'air à lobby mokonza mboka, bakonza mboka, ye moko na suka na ngwa président ferry. Oui, c'est bien déjà de beaucoup répondre, beaucoup reconnaître que c'est lui le président de la République. C'est l'effet zaté. Papa avait na 4 kuna na moni skatang baguluate. Tang baguluate tang pe kombo mtuté. Au pesa pe mtupe gasté. Au tang pe kombo mtuté. Dadi. O salon kitoko. Salon kitoko. Tanga kombo mtuté pesa mtu gasté. Webi mtuté na mboka. No waka yo mo konza mboka webi mtuté. Bagolwa baza bato ya mokili te bafanatike ya Ferregola balingaka masano na artiste na bango te na leader na bango te. Alors gouvernement RDC est tombé na moerere moke suite ya bureau ya communication ya président de la République. Alors Ferregola subir ba injustice ebele depuis francophonie en 2023. Dès lors jusqu'à aujourd'hui, Ferregola comme bagolo ba fanatique ya Ferregola comme trop méchant. Alors na élection pa 2023 bagolo batangaki comme ba fachi ba soutenaki ba salaki ba promotion na comme ba fachi ba muzeki ndingu tango zaki na golo ba salaki promotion na comme ba fachi. Et comme en 2024 Ferregola zui contrat ko beta na Adidas Arena ba pimeli ba visa. Faire gangi to sali makeli na ba réseaux sociaux mais gouvernement congolais sali le côté. Donc en 2025 tout faire ki na ING Arena. Même histoire s'est passée. Orchestre Ferregola ezora ba visa te. 2026 ya réseaux Ferregola orchestre ezora ba visa te. Fali pour pas que concert na Stade de France. Tout le monde gouvernement mobilisé ba mbongo ebele. Et sombi ba billet, sombi ba standing, et sombi mimi ba comédien, ba influenceur, ba tubile. Et bango moko ba bibisi reconnaissance wana ndenge ni artiste Ferregola sali ni. Et non, artiste Fali pour pendant gouvernement ba sombi le bango ba place, ba sombi le mo ba billet. Alors indignation wana o lelo so bomoni ba congolais ba tomboki. Ezaka ba goloate, même ba fanatique ya Fali baza na kati. Pona bango za ko détruire image à faire bato ba ofinga na mingi ba musu baza ba warrior ezaka ba golande ba ofinga l'état congolais te ba finga fachite ba finga masana fachite c'est ça de bato o baza déjà frustré
bamoni trop d'injustice. Alors gouvernement na biso ezalaki na mwa makambo oyo président azalaki na makambo aloba concernant avenir politique na ye après élection 2028 na élection soki ekozala te et président alobi makambo ebele mais esika attention na congolais fandi lelo eza kombo affaire et nazangaka kolobela bino te chaque fois na bavideo nasalaka bavideo totielaka bino meme ta totie bino video totika photo boye ezokapture toloba boyebaka biso topesaka nde formation c'est-à-dire que bagolo faire aloba na biso depuis 2017 après comme album qu'est-ce que j'avais dit na micro onoli tambo faire aloba kino azaka na posa kota na mitema bakongolais bawaro basekaka faire mpona makambo basekaka jusqu'aujourd'hui baza comprendre faire te et lelo faire gola aza na politique musicale ya likolo aza déjà na kati ya mitema bakongolais bapapa bamama bayaya baleki bango tout baza kosoutenir Ferre Gola eloko oyo bafanatiki ya Fali baza kocomprendre wana te komba lelo ezali contre Ferre bafanatiki peuple congolais nde baza kosoutenir Ferre e bakomi meme koexige na Ferre makambo ebele bakomi kosenga na Ferre ki afungola ata compte moko na niveau Europe soit compte moko na banque européenne comme ça apesa biso oyo totiaka ba YouTube totiaka ba lien totiaka banani wana tosalaka ba cagnotte na ba cagnotte tobanda kopesa wana ekozala mpona fondation Ferre Gola c'est-à-dire que cagnotte na banda kosala makambo ebele ezalaka mpona Ferre te ezala kosunga ba jeune oyo bazangi bamosala na baquartier bamakambo si de suite basungoli bacentre de formation bafungoli baekole bamakambo ebele et c'est là où l'état congolais comprendre non Ferre Gola te na bagaulois soki l'état congolais comprenaki Ferre Gola na bagaulois même Kinshasa ndenge eza salité wana Ferre Gola aza grand éducateur de masse balingaka bautilize image ya Ferre Gola mpona kobongisa ville ya Kinshasa de Kinshasa lelo eza miroir si vous mettez bozwi Ferre Gola bosponsorise Ferre Gola tozolukela bavisa nyonso Ferre Gola tokobetisa concert na Stade de France bon yosala boye biso tosengi na yo kaka chaque semaine na semaine mokolo ya salongo okobanda kokina bacommune okobanda kokina baquartier na baquartier chaque mokolo ya salongo na semaine okokina obimi na balabala na bamachete babeshe babiloko wana boke kote kuna kosalisa salongo et je pense bien soki Ferre Gola bimi kaka na beshe na maboko alaki bato soki salongo ekozala kwa samedi alaki bagola bo lobi lokwa lobi samedi salongo eza na commune tel nakoya kuna tosala na bino salongo je vous assure bokomona keno bakongolais bakobima libanda tout le monde akozala na posa mona Ferre et puis akozala pe na posa asala salongo parce que Ferre Gola wana beshe na ye asala salongo wana ekomobilize bato ebele mais à condition bopesa Ferre Gola bamoyen bosoutenir baprojet na ye bopesa ye mbongo eza mbongo bopesela wana nde bopesaka kashe abeta concert bopesi bosini même kashe ya 500 to 1 million de dollars boetale projet wana soki ozala après combien de temps esikoyo na mokolo nyonso oyo mokolo ya salongo Ferre Gola faut apparaître soki aza na basorti aza na Congo te ntango akozonga arelance lisusu na commune mosusu annonce yango na réseaux sociaux na yeke na oke na quartier commune tel quartier tel mpona kosalisa salongo wana bokomona kino makambo ebele insalubrité eza na Kinshasa ekolongwa efere komi abana koleka na baémission na batelevizio kovulgarize ata soki aleki na baémission te ba RTNC baradio ya l'état congolais ekomi koya kozwa Ferre même tire epai na ye na ndako kozwa baimage ya Ferre Gola bainterviewe ye concernant makambo ya salongo makambo ya célébrité ce sont des projets boyebi nde koconstruire te boyebi koutilize Ferre Gola te Ferre Gola lelo aza na aura aza pe na succès alors ce sont des moments où il faut récupérer yango sur le plan culturel social mpona koutilize yango mpona kofaire avancer RDC au lieu kokende kodiviser RDC biso toza na baprojet toza na maloba toza na makanisi mais makanisi na biso ezwaka nzoto te parce que l'état congolais atiraka attention na makambo tolobaka te soki l'état atiraka attention nde makambo se change ebele na RDC yango eza makanisi moke nazalaki nango na poko ya lelo nayebisi bino bagaulois
bagauloise na gouvernement